na bande na ko bomba na bande parce que na yeba ki wana pire vient na biso to solo là. Vous comprenez? Ko sala film eza elo mo ya PTT. Donc eza elo mo ya pasi makasi ngamoko na nunde na swa ki tona nga ya okoma film na nga na koma ngamoko e ba mbongo na pesa na ba frais de régie ba ninga na nga ba ya ko edenga. Donc na dépenser ki trop parce que na bengisa ki ba star ba ki ebele na film wana. Mais to solo na président abi na nga lokoza en place au côté ça na te pour film na nga liboso na côté na disco. Na luka place au côté ne a proposé nga na côté ça et pas na ye na Sinark TV. Ndena yebi c'est bon abinanga mais nga na osalo système ya contrat ya par rapport ya ba vue nde ba vue ekota to kabola ba pourcentage to kana ni bongo depuis na pesa film pardon si le film ekota film etalama ya kana kopeso na kopeso na yakin ayakin elo teti film etalama après ayebsanga ki asiplement film pour YouTube a comme compliqué pour na ba musique est-ce que un problème na ngeza on a torté. Le président Caleb, il n'était pas à Kin, donc il n'était pas sur place. Ozomona, yangonga na confié que film nanga. Contrat ezalaka été écrit, contrat ezala même verbal. Toko ça la contrat verbal, donc verbalement yo oyebike, ne naza bo fena pesa mirma film, mirma pa yebi fena pesa gogan mbongo. Contrat verbal ezalaka. Que ba jour autour de terre ou comme to bien président Caleb par rapport na balien. Atindela nga balien tellement ayebi ki a opesa biso mbongo te a escroquer biso mbongo nde abenga biso pe ba film nete po biso toke to senga na o wana kala mutu na mutu a gagner na côté na ye a gagner non ye kutu so ezaki na ngata président modero ya na ngana lobaki bon wana papa na nga bon na yeba théâtre po na bon sko ye na yebi na ngai te tokutani kana makamba art te alfa pesa ngambongo na ngai eza droit na ngati mère mado abike bozonga to lukela bino usa président mususu de to so bon on a président pour le chef de président poudre yete to tikala ene yepe kam tando dirige te apesa ba Serge apesa mo batu mo bando dirige wana siko yazaki ne ka représentant que président mais makamba ar pende za la mo côté kuneza susa chaîne bimi libandati oh point oui kuneza bongo na top vision des aranando moni batu nyonso wana mukolo mona nga mutasali chaîne abimi libanda ba bebi basala chaîne babima libanda ba princesse na basima na biso babima libanda bongo ya za bongo Barcelone na za libanda eza bongo na top vision ki mutema ngalo bango bokenda na mino de gauche à droite te batu o baboma ba chaîne ya ba actrice ba acteur eza ba producteur non yebiso obayoka biso mutema mabete. Mais ce que vous avez quoi te nyoso ba peso okende ka yon basala ki ba chaîne na biso ekufaka to yebiango ngaba yebisa ngaba signalisation ya chaîne ngate kangama mingi eza ba producteur ngaba yebisa nga mais oui ngapene na na soutenir ka baninga nanga na pour ba producteur na biso bazami tema mabe ba mi tema mabe peso ba ye wana pe bazama posa aye pe na intérêt so aye na intérêt ya film moko boy il faut zona nous pas tiens on a film na ye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour Bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Bon début de la semaine à tous ces bandes de 3W Congo Victoria Télévision. Voilà. Baroka mo kan sipa mzuzi na micro oyo voilà ngana nzonzinge na kabongo dona nzonzinge. Appelez-moi maestro na bango molimo de King. Suprême, mais c'est l'encadré. Voilà. Aujourd'hui,
premier jour à semaine lundi tu es le bon artiste comédien na bolinga trop Mireille Mir Malaka non pas bien comme problématique ma kasi Mir Malaka non nango trop problématique asenga mbongo na ye mbongo na filme pas pour ça Caleb ba melaka tout mo pas mo rapport voyage bana à côté là ba yam mabe asala buto no comprendre mi ma problème nini ah bana poto avec leader Mima to sola pourquoi a décidé qui ko stopper na nous na groupe synergie c'est parce que façon a pas moderne to ka ki to éviter pourquoi chaîne et zo qui sont moi copé mamuké OK tu dis à la femme ma kasi brave femme ou à travailler dire na manette mais tu comprends te ba jour to landami ma stopper moi muké to son qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na monde ma boke ba lemba ba kangi souci bantundo qui to son mon anonyme voilà merci beaucoup hein, na boss de boss JB Kumaluta les grands pétroliers de Dallas pétrolier de Dallas merci beaucoup à Mima la coordonnatrice merci beaucoup na Gisso derrière la caméra na message na Washia merci beaucoup à boss de Willy ma vie na Dallas boss balobi vous me la paire merci beaucoup à toi aussi Serge Lukoki les grands mannequins d'Orléans. Merci beaucoup à toi, Matoto Kalambaï. Merci beaucoup à Magabi Makuta manager. Merci beaucoup à Bob Molema le Suprême. Merci beaucoup à Airlove. Merci beaucoup à Sinamputu, Grace Nzimbu, Patrick Ngambe, Washi. Bandeko tout parce que derrière parce que ça la émission Bongo. C'est moi spectacle. Pas au tel, pas au cadeau voilà. Ceux qui sont là, merci beaucoup à ma plus belle bébé. Pardon. Charlie, Aïpouna Bob Molema. Merci beaucoup aussi à Autricia Mutombo, la fille à papa. Autricia, merci beaucoup à toi. Voilà. J'ai donc Magma. Il y a une langue méga trop petit. Merci beaucoup à toi. Leader bonne. Ouais, bien. Trop problématique, Migolo. Non, même pas. Il y a quoi ça à côté. Même pas. Problématique. Non, c'est la cause. Donc, non, c'est la cause quoi. Soli kambezate non silikate non silikana cause donc avec cause voilà tout ba non o mais ngana bi fa mo makasi bu bake melo mbongo ya voyage pour bana comprendre o sa erreur makasi pour ndene ouais na sa erreur makasi par rapport à nini il fallait ngamo konde na sa ba démarche ngo papa na ye donc zano ya mona liboso papa na ye ndé a confié que pas tout monde ko soit disant professeur na IEC ndé donc banda to pesa mbongo banda 2017 donc moi na otanga moi na tilelo moi na otanga te pona yé donc il faut dédommager biso parce que moi na zotanga te pona yé pour erka moi na eu diplôme to bito banda mala moko procédure ya voyage donc moi na so azotanga te pona papa Michel Diomi ozalaka na Suisse na ville ya Chauffon zongi seda biso mbongo na biso to ana posa mbongo na biso parce que to sengi to lembi depuis 2010 si je ne me trompe pas et cause à 2017 banda to pesa yo mbongo ti lelo to ana besoin mbongo na biso parce que to bandi procédure mususu pesa biso mbongo na biso donc voilà papa nani Diomi Michel Diomi na poto na tuka ba na poto bo beta comment tu va Facebook ta bena moyiba ta bo fo kanga bon parce que ba sa ba blague tout to ta bena ko Michel Diomi funda biso do kanga ba kanga biso. Merci beaucoup à papa à Dosenga depuis Suisse. Merci beaucoup à toi. Maman, c'est comme si c'est comme maman trop. Ba melaki yo liboso, na mbonga filmer. Le toyokaki. Maman elle kenden. Ouais donc au moni na banda na ko bomba parce que na yebaki wana pire vient na biso to solo là. Vous comprenez? Na bomba qui parce que pour na kosala film eza et le mot ya PTT. Donc eza et le mot ya pasti makasi parce que il faut qu'on puisse ba monteur mbongo, il faut qu'on puisse ba caméraman mbongo pour réaliser film. Et ngamoko na nunde na swa ki tourne nga ya koma film na nga na koma ngamoko et ba mbongo na pesa na ba frais de régie ba ninga na nga ba ya ko edenga. Donc on a dépensé qui trop parce que na bengisa ki ba star ba za ki belé na film wana. Ozomona mais to solo na président abina nga lokoza en place au côté sanane te pour film na nga liboso na côté na Desco deuxième film na luka place au côté ça to solo écoute na to vision fait na côté ça kuna na luka place au côté ne a proposé nga na côté ça et pas na ye na Sinark TV
c'est bon abinanga mais nga na osalo système ya contrat ya par rapport ya ba vue nde ba vue ekota to kabola ba pourcentage to kanani bongo depuis na pesa yembongo depuis na pesa film pardon si le film ekota film etalama yaka na kopeso na yakin ayakin elo teti film etalama après aibsanga ki asipima film pour YouTube a comme compliqué pour na ba musique est-ce que un problème na ngeza mais c'est comme on a coton on peut moi dormir parce que tout il faut contrat par écrit na présent Caleb mais na mito profondi ba bosambi mais na mito ngolo ba boy preuve exacte parce que film peut être supprimé au moins quelque part Baptiste Belé ba polité par rouper bino par rapport bino bo ça ba contrat par écrit bon sur le téléphone on tenait de filmer par téléphone oh bon balinga c'est moi té bon pas peso a peso bon filmer faut d'ailleurs un des mots avancé mais les bino artiste bon di ma pesa ba filmer na bino sans contrat mba mo filmer côté mais ce que les amis oh yom to perdre on a tort parce que papier ça té lo mo ça té bon ça na tort té. Le président Caleb, il n'était pas à Kin, donc il n'était pas sur place. Ozomona, yangonga na confié que film nanga. Contrat ezalaka écrit, contrat ezala même verbal. Toko ça la contrat verbal, donc verbalement yo oyebike, ne naza bo fena pesa mirma film, mirma pa yebi fena pesa gogan mbongo. Contrat verbal ezalaka. Ezalaka, mais yende a respecter contrat na été. Na likambu oyo neti era il fallait azonga kin awe tulinga to kutane tulinga to sa contrat parce que na descope ezaki to sala contrat verbalement na tindi film time après batindeli ngambongo après er tulingi to sala na zo mbongo nde na signer contrat il reste na mabongo attendez ngabeke na ya kin na zelia ye kin apesi ngambongo to signer contrat il ngeza bongo ke na zumbongo ya film pour na déclarer ngoli susté mais jusque là na zona mbongo te ce qu'on a loba tendeni parce que na sengi na lembiti a supprimer film bon neti na ngamoko be na monaki ngo eza vraiment eza mutema mabe na part na ye parce que si to sali likambu wana tokutana na ye to solola na ye na miso bactère na ye to zara na bactère na ye to soli likambango na opesa ombongo bon so to bito ta non ya film te et bon siko contrat auto sala kike biso to tourner leye a pesa biso mbongo ba cacher na biso a pesa biso te to zaki na ba son père ouais to tourner ba film belé mais on ezaki bana bolafa pesa biso mbongo na biso te. Après ça, on a besoin de et pas les arabes tourner, après nous offrir des régies, après 3 jours, bien, on va passer un bon. Mais si le la pesa biso to senga, to comprenez qui est par rapport que à Zaki na nini, baserana a postulé qui na députation. Mais si qu'on a minute au si le la pesa biso bon, on a besoin de to lobate. Est-ce que bah jour aujourd'hui d'être terre ou comme to bien à présent Caleb par rapport à atindelanga balien tellement ayebi ki a opesa biso mbongo te a escroquer biso mbongo nde abenga biso pe ba film nete po biso to ke to senga na o wana kala benga biso te batu nyonso o to tournage jour wana si lelo na to tourner film nete si lelo donc to andi na besoin mbongo na biso apesa biso mbongo na biso mutu na mutu a gagné na côté na ye a gagné non ye kutu ceux qui n'ont pas président modéro na ngana lobaki bon wana papa nanga bon na ye ba théâtre pour na bon sko ye na yebi na ngai te tokutani kana makamba art te a faut pesa ngambongo na ngai eza droit na ngati faut pesa ngambongo na nga voilà on a eza bongo message ya père Nabiso j'espère que miso est comme la papa ngana zela il faut maintenir comme un beaucoup de mission bablo mo de avant de bon de avant bino benami donc bata bana ndenge bazoka papa na bango modéro ne bazoka kiyo parce que déjà qu'on dit ma console le mot bo sans bazo de là c'est des considérations donc père ça là tout au long c'est parce que bo et bien ça ma solo voilà mirema ba besoin de groupe modéro vrai ou faux c'est faux. Pour ananda ko za sous de moi so bega ana lemba zo kuna ko komba film de na kuba modero bo zo na kuba modero ya modeza ma papa na nga donc papa na nga arienda bimisanga ya modero pena ko zo nga nzo betanga bigogo na zongza te na ka bo respect donc voilà ma père na nga penza o abimisanga
na monde na théâtre abimisanga na monde ya nzonzi donc na la droit à répondre mais na zongi na groupe nete ngana na ndako et bosso na bino bien bosso la très bien et bon so la dé ne bo moso siko seke le kona bo bongo ngelongwe to bongi ça ezala papa na moni tout ko sa bo tinga pesa bo tout so la bien bon ezala bon moni mona so akoli ba père nde ba supporta biso te so to koli mona so ka koli alingane isute ko vanda na ndako emsu bakana imoko boye emsu bando sala mabaleki ba omona ozomona esimba tenga pepa emsu na bima na ngabongoti abima na ngabongo na ndako na biso po na ngana ko olunge pa na biso te parce que ba na ngabazala wana mais na monika ke mère er mobo a comprendre te que moi na nga akoli ce qu'on dit to sangana na ba petite sœur respect ezalate o comprendre pour to la place moko donc il faut d'où on référence à la côté mususu pour respect zonga monte manana kenda côté musu respect makas on a parlé pourquoi poser un groupe sans souci parce que vous t'as rappelé kuna na koufi groupe sans souci ouais ça Sud Afrique au maréchal a koufaté bon pour le chef comme président dirigé il y a président nga président nga maréchal maréchal vraiment sans souci paix à son âme non son groupe sans souci maréchal a koufa ki nga pena kena nga na mona na ngati nonza wana non dirigé nga ba bazaki belé wana ba Serge Julier bazaki wana ba Pierrot Ndombasi Pierrot ina simananga Pierrot penza ina simananga Omar ina simananga Serge Nde na yakokuta ye ata Vivienne pe na simananga ah bon ouais Vivienne akutanga na groupe sans souci mais le père akufa akenda boli image père et si la ka bozonga te bozonga sama solo asko na ozonga sabiso loba mère mado ye moka sesi réunion lobi ke bozonga so mère mado penda sesi réunion pour erte au mona mère mado to mona maman père so mère mado abike bozonga to lukela bino ou soit président mususu de so bon on a président pour le chef de président Poudre il était est-ce que président Poudre il faut à diriger biso écoute to zakana maréchal a koufaki to tikala ne yepe kam tando diriger te apesa ba Serge apesa mo batu mo bando diriger wana siko ya zakine ka représentant que président mais makamba art pende ezala mo côté ba organe o yango saligi na top vision au joueur société ba mo tolo ba frein ba bloc ba nipo organe qui mo trop ba ta top vision ba ebi o comprendre Mirma actrice à ma Simon Moezate Simon Moezate o comprendre actrice à ma Simon Moezate nga penati na kenda kuna na mona na mta remplaçant kunati na top vision na mona kate na barol nanga to so no le kamono mo calme na mona raté na yebiso lelo nga penati na longa top vision na mona na ngate mutu mobe a beta libande Mirma beta parce que nga beta barol na ndosa kuna mama na ndosa gente parce que ba Barcelone bazalaki ba princesse bazalaki ba Priska ba coquette bazalaki nga ndosa jeune finance mama parce que bato ba cha ba mama wana ba place nga ba jeune mama wana en tout cas penana Mirma esimbate pona nga beta kalibaya s'il faut que jouer ko kota na incarna rôle na ngai na incarna rôle nanga eza nango ka ke ye moko abule ke non te place o efena cha mutu atikala awa mima lokwa sali chaîne na ye azali banda po kuneza susa chaîne obimi libanda ti oh point oui kuneza bongo na top vision des arana ndo omoni batu nyonso wana mukolo mona ka muta sali chaîne abimi libanda ba bebi ba sala chaîne babima libanda ba princesse na basima na biso babima libanda bongo ya za bongo Barcelone na za libanda eza bongo na top vision so sali chaîne obimi mais si on a pas mairie quand tout le monde on a chaîne mais bazala ensemble so phénomène des années nini les autres sous son père tu veux ça mi bo habiter le roi son père tu veux ça to bien so amina daté ki mutema ngalo bango bokenda na mino de gauche à droite te batu o ba bomara ba chaîne ya ba actrice ba acteur et ça ba producteur non yebiso o ba yoka biso mutema mabete parce que bango biso to zelo ko ba travailleur na bango o comprendre biso to zelo ko ba travailleur na bango bango ba oya ba bike biso to osala bango ba pesa biso bango bazana ngo mais ce qu'on a minute oyo sous Mirma a dia na chaîne e mo za monétiser mbongo ekotaka sous po benga na ya na ngate o comprendre bike e baxé mo orgueil bike na kwanga na nga
mais ce que chose à quoi ngate nyonso ba peso okende ka yon basala ki ba chaîne na biso ekufaka to yebi yango nga ba yebisa nga ba signalisation ya chaîne ngate kangama mingi eza ba producteur nga ba yebisa nga po ekomarati il faut ka to ganga ngo ko to banda ganga makam nyonso si ko c'est que ici péché nga mu péché de moi ana na raison nga ba que non soko benga na chaîne na yo goka na je pour ma boki ya poter mon rien ngate parce que ba la ko place ngate mais oui nga pene na zabe na soutenir ka baninga nanga na pour ba producteur na so bazami tema mabe ba mi tema mabe pe so ba ye wana pe bazam pour ça aye pe na intérêt so aye na intérêt ya film moko boy il faut zona nous poition na film na ye bazora bino pe bongo o basala ra bongo basora biso te mais basala ra bongo batunyo sote batunyo sote ndi bakota na buzo bana mais sikoyo esala ra pasi to abiso so ba congolais toyo kana mtema mabe po na nini so tota no ba nigérien ba betara masolo ke bazwa idée na biso à partir du groupe salon po bango pe ba mandosa ba film bongo mais tande ba évoluer ba tu nyonso acteur na actrice nyonso comme na chaîne YouTube na e o ekote e ba misu ba sana maonka ko ba loisir a continuer ka banjo mi filmer le ba bwa ki pou etalama mais biso to saka melo ko be balandeli osko to koma ko bomba ngo ba kombo to tshaisu ba kombo na biso te tondeni ato bombi image mon na ka za yo posoka ba monika ka o mutu bwa sali boy ba banjo landelo mutu bwa ngam ko balia nga filme na ngana mona lo ka balia nde balia ko lia pona ko ta pena video elimwe o comprendre qui si pe ouais eza pas si poni mamonika mi ma évoluer boy te il faut to landela mais mi mango ata bolandela ata bobo mission mi ma vivre neka po na nga mwana nzambe na nga mwana elaka na matana kisite na matana nzambe o ato bundisinga nga lo bango nga to benginga na film no te na tourner atanga moko na tourner nga na be ba caméra na boîte tourner to boaki kana che etalama nango mais siko mi ma yo mo po beta maso mutema mabe bige ba producteur na to ba to force to pour na bino mo ba acteur producteur muso atam so na quatre femmes ne moi maboke bazakana e moi achana mi madame mo data teki déjà donc moi fait le conseil c'est comme si tout mi ba fille ba no problème maman qui ba qui paraté ba fille être bien pour ba jalousie entre bien na mitema oyo lelo yango nde na mi tuna ba sokola biso mitema to ba bandela biso isu poto bandela ma no yeba te yo na pas mwalimu te no kyosani na makala muti osa bo mwa nini kan nzambe ka yanga ba zo te po ba kenda kuna kan nzambe kanda za bolingo oh mais équipe te babi le panier circule encore yo ko simba panier ngana na simbi panier te e yaka epana nga olingo linga ta to boyi so nzamba bi lobeza ya mirma ya mirma donc ko pala ngana te nga esala ngande parce que mtema ba congolais parce que total ba chaîne YouTube ya batamboka mususu o mona ta ba camerounais o mona ta ba ivoirien o tala bazo se soutenir bino are biso rien bino are bozaya ku na ville kuna na bureau ya nani ya pas dani na PC mboto ba tuna ye pa ye bon c'est pela on a pas ye alors pas ça donc c'est un clic mo be mo fwa kinda ka makambo ezala bongo omoni sikoyo biso sikoyo bongo to sekaka parce que to mona mbongo esila na okaka ata toke to ziba 1 million to banjo liango ato obina ndo liango kata $10 esila na okaka mbongo bilamba kuto ebeba eboka mbongo qu'est-ce que tu as couillé sika oti poto mais ebe bandi pe obeba utakone pesa mabe na chango place mabe ko voilà mire mi malaka bogokan si prema ngake na mamuka boy so yibi sango peka ndenga sango pe mwa bien mi malemba boza mabe bokangi tuzi bantu ndoki na lemba ezalaka te boza mabe mima lemba kangi tuzi bantu ndoki na moni ba titre na film international ati na titre boyo ka confirmation ya modero abike na ndoki dada ono eza ka titre pamba mais titre quand on te donne ngona on doit pouiller makasolo on doit comprendre ya modèle abini makamusu de émission ni bo tele titre ya modèle complexe qui nous raconte bien tout temps tali bon tout atali pété c'est bon hein lemba ni malemba
Maman avait aussi la carte dans les matchs, c'est quoi ma bogue et son côté kata pour boire. Ma bogue qui dit boya lemba. C'est là il y a. Oui, donc m'té ma beza ma kasi. Bo ba tu ba lobi ngeza batalemba kaka. Batalemba kaka, hein. Bana KVP bazati. Oui bité, bana bandal pe bazati. Bana bandal pe bazati. Vous comprenez? Ba ebele tala ko palangana note to lingana te. Omoni mutu mususu po ayebiso kena linga kote aoganga te. Na mtema nika ayo yebwe atili mpandi alingane yote. Vous comprenez? Donc à partir ya matanga pululu nde makambo ebimi tout haut et bandalo ba mada tout bas. Vous comprenez? Ngana oyebiso lelo ngayo kango kala makasi. Kala makasi. Mais na kipe ngote po nga penda suzina kindoki na yebi ngote. Petit lelo na ondima na ngate. Et faux et archi faux. Suzi andoki te. Pour ngande na ebeli bandoki. Bato ana ba lo babongo, c'est bangonde babandoki. Bango pa babandoki makasi po balakisa biso bolingo te. Suzi alakisa biso bolingo makasi. Suzi kutu okoza na problème na yo. OK po ebisi momi tana na problème o boye après ce conseil. Vous avez un conseil mba combien? Après ce conseil. Suzi soit sili ke liyo pour akanda makasi. Suzi soit sili ke liyo. O salier ma be po ya linga RRT so obetize ka siliki. Soit siliki liyo. Boke bolali na kanda 2 jours, ngasina la kanda na yata ba 2 jours ba 3 jours. Même ko bokutana, so reconnaître aza ya na ngana art. Obele lié. Akanga mutema te gogan ase ko pe makasi ondima pe te ke aza na kanda na yo. O comprendre? Est-ce que mutabunga ko zandoki? Nganzimi nangate po bandoki gentil bazala banaka ba wana mitema mabe mais ye pena mutema pembe est-ce que comme c'est un niveau benga ba producteur ba tsena ba filmer te randoki moti bo casser carrière muninga parce que lelo on sont du 4 to 5 producteurs déjà ba tsena filmer te c'est fini. C'est fini pour la bunga bongo. Mais pour la bunga bongo, toi de ma boki, benga. Alors, son père, on sait le film, quand tu étais à fond le film là-haut, c'est pas comme des 10, mais ma côté 10, et puis batango, c'est pas pesé ordre, et Simbara. Bato basa makamwana. Tu vas pesé ordre Simbara. Bato no basa makamwana. Parce que bato no basa makamwana, neti mi ma tourna pas bangote, bato no basa makamwana. Vous comprenez? Mais mirma ka mirma. Nga tourna na pa bangote, bato no basa makamwana. A tourner pas bangote. Nga emsu muta benga nga, na tikala ka emsu mayonnaise ndolo bakina zonga limba. Mayonnaise. Ya mode. À part ya mode, muta benga nga esusu nani. Nde Barcelone no so benga nga mikolo. Et si na tourner pas batute. Même ma tourner pas batute. Na tourner pas batute. Pour nga pe ba lingelanga. Bino pe bo lingelanga. Ba uti Dubaï. Et ba créer bloc immobilier au mirma a sepeli tende ba ninga ni ba voiture ki ngai na sepela te ba ninga na ngai ozui grâce pena na likambu oyo e bonga na sepela te na mutema nini po boyebi ngate yango boloba ebongo na yebisa Suzi ayebi mko tune question wana na sabi momi bakoseninga makamo mi manga pe na oka ebongo ngabi bakoseninga ngai bino bo mati ngana ke ko sepela te ngai nzamba benga ngana élévation ngana fi capacité ngana fi de chance na fi de grâce nzamba tika ngate nga viva le quoi orpheline de père et de mère maintenant maman na nga pesa ngata 100 francs te ata onde ba maman musunte to ebe ba mususu ke moi $100 argent de poche na zo ngote. Vous comprenez? Si on a quelqu'un qui a liaka na melaka na nga mais que maman moko boye na tiaka mutema pas maman na nga moso problème na benga maman te. Au contraire ndenge fena boule maman. O mona donc et comme mabongo. Parce qu'on a souffert na nga te parce que nana ba relation na nga o balinga mirma a souffrir te. Nana ba relation na nga. So na mona nga ke il faut na créer niti un appelé na mirma kano. Est-ce que wana ezaki ni nga mokoti ba mwalimu te nga moko na pele nga moko ba mwalimu te na ebi yango te na pele nga moko basala ka bongo ka bango na balele pe pululu me balingela ka pe boule basala ka bongo ya tourner te moso to bi ba producteur mutu baloba bongo
ba producteur baloba bongo ke to benga mwana na te parce que R Masole le ngaki pas ba producteur et comme ce pas ba acteur ba actrice bondo benga ka pululu nganda kutana pululu kai pas mayonnaise n'est pas ya modé so na kutana pas mayonnaise n'est pas ya modé te na ka kutana na ye stechi avant bande ba publication na wana akoma benga nani c'est ya modé mambala ko sakate et pululu akupe na ba ninga bana benga te ko sakate benga peteko ba fasha ba sabe miso ba finga ba tomboka fo ba sika pani ya bongo kasi ngamo na vivante ngamo na lobby ke na tourner pas na bango te ata na to vision na tourner lisute na tourner te nga na tourner so ma ya benginga so ya moda benginga ou soit nde na ocho bande pas ya pas Barcelone na tourner na ngate mais mi ma vivre ne kaka basala bongo ezaka likambe étoile botalika muto aza étoile makasi fait to combattre c'est simple Suzy nga ebeli Suzy na pas cité nakuta Suzy azala bien mamba bon chic bon genre azala bien si les lois en n'est pas bien ce que toyo kelende mutema mabende to comment créer makambo wana voilà bozo kelende mutema mabe dernière question synergie kenda wapi tanga et kenda wapi mbango pour au permission au permission chaîne ozongo pa mode mezo wanga na kaka yo so kenga na groupe ya mode kutanga babi yo repeta suti bino son père pas zonga na mais la stratégie na nga niela to koma ba indépendante koko c'est la son père makam to koma ba indépendante mutatsika la kuna na baba so tozaki ezaka blondine mafuta za kuna babi ini mzana nzungu pena makamba mais bon synergie kenda présidente yango na fona zaka encadrer vraiment. Donc, synergie est un groupe qu'on a créé. Donc, synergie, na koloba, na permis ça qui na cause. Na permis ça qui parce que na mona qui na fou la bateau basa bengra, bengrat. Na ko banda ko fou la ra bateau mo boete o ba senga ta merci te. Et amabe. Ngati lo na senga ya mode merci ti lelo. Mais au mona bana na ngapa ba le kapena ba finga nga. Bana na ngapa ba kende par-ci par là ba lo ba mabe pona nga. Mona mo boyo ye bizarra alongwat mais ezaka na jour moya moda zaka na posa ne tozana ba minata na benga mwana ana na benga polo ouais azwa mbongo pe caché tout ça publicité na benga epoani pour naka mtema mais alongwaka o comprendre alongwaka bana nanga ba comme na pesa ba relation nanga ba comme benga ba relation nanga ba comme funda ngepe ba relation nanga fuli mono na santé bo soki sara soki nani wana bo fuli ebele kasi yango na oyo ba voyage ba point noir kasi ok donc ba comment que funda nga na ba relation nanga o comprendre ce que bana bon non va na ba ondeni te bomango ba vana bon va na ba ondeni te bomanga ba vana yo na zala kana soda nga chilele tilelo donc ye penda so na mbongo na binga ke ya olia ye penda soda nga makasi o te pepa son père ça la émission na vani pepe son père pas en pour ça mutasa l'émission na tindi ke o sala na o we beke no senga mbongo beso na ke na te no mutasa mbongo oh son père ne yemoko na kola ba message ami nga pesa nga mwana o botambola na bo pour yo travailler pas son père ça problème te mais au commune na ba chaîne ebele c'est rien na chaîne ebele ça la surménage na acheter o mutakala o mutatongo o mwanto kete o mutatongo moto kebwe musa ko sa ngote ba raté voilà mi makano l'idée voilà biso kena na ngone je vous signale que tanga lo ba pena que non ba soda ngapena na kati parce que nga batindika ngai ya degré 0 ya rapide après ça même bon filmer donc filmer ole ka biso TV ma prendre $600 puis à toi vertige na ça anime o ça filmer au côté en chaîne donc aza ster moko bien ma beka après ba bandi maraté biso ndi machine na ba TV ne ba Patrick Ngambe azoki nga loboko atina matika songo yeyo bon mo sa émission tondi mana biso donc tondi ba Bob Molema. Voilà, donc Mireille Mima, tu comme vraiment na souka, message ya souka, au groupe pas présent au Izani. Ouais, président Caleb n'engna lobabouye. Oza papa, oza muntu oyo biso to enviaka na télévision. To mona yo to mona ki lo kwa ka ba papa na biso ba modéro. Mais ezo sala Sony. Ils ont ça la Sony ba actrice ba anda koleka ba loba mabe pona yo. Ils ont ça la Sony parce que biso to yebi groupe na bino ezaki groupe évangéliste. Il faut boke na ngo bongo. To ana besoin ya mbongo na biso. Ngali su na besoin ya mbongo na nga filmer. Ato supprimer ngo.
Ngetalinga te, je m'en fous. Ngana na besoin ya mbongo na nga, tu me dois de l'argent. J'en ai besoin. Voilà. Voilà, moi, ma dédicace, et puis, yo peut à du moment, au moins peut-être ouais, c'est le plus homme sous-soin. Te wa msu na pesa te. La dédicace na nga yo na bandaka na Banque mondiale, le vrai exemple à suivre. Molongani ya vrai chéri. Bo ba ya boka banque banye boli azamba ine mba na nga te. Molongani ya vrai chéri Givenchy to ya père double na pesio bambote Max Kakesa et Tison Ardent abina boka mabe. Pesio bambote na yo ya vie chinois Rita Kota motoka seruta bambote na yo yango wana na pesi mbote na nga na Johnny Kabengele toujours au top na pesi mbote na nga na Mati Mayamba mbote na nga na Nadi Lumaya mbote na nga na Diran Makaya mbote na nga na Eric Jenny Kinzunga mbote na ngai na Clémence Mutamba boza ebele mbote na ngai na pesi na Christian Moulenda le Terminator na pesi mbote na nga na Joe Kivuila batunia so boza pour ça ba remarque ba suggestion pour na Mirma numéro na ngeza 00243 90 77 41 584 00243 90 77 41 584 voilà. Voilà, merci beaucoup, c'était bien. Pardon, s'il te plaît, il y a na son excellence, Pati Maté, Sobambo, Teno, Yangoana, vraiment, Limbisa, plusieurs, Renat Sassa, bisous. Voilà, merci beaucoup, c'était bien. L'artiste Mireille Mirma, la canon, Boki Mbela Pesteli, Papa Tine Taliga et Mogo. Yo commentera, au commentaire, vous avez commenté. Pour répondre, on a répondu là-bas, fini. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à Congo Victoria Télévision. Vous n'avez jamais décidé. Chaîne ba Gisso, chaîne ba Jemima Gros Bébé. Merci beaucoup à Magabi Makuta. Merci beaucoup à Willy Mavita na Dallas. Merci beaucoup à Ado Senga depuis pardon, les grands pétroliers de Dallas. Balobi JB Kumaluta. Big Boss Nabizo, Moutafuta Ngaïwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Serge Lukoki, le grand mannequin d'Orléans. Merci beaucoup à Gaston Bachalawetu, na monaki ba plan. Brenda Kaeme, les magma, Brenda Kaeme, les magma. Na Suède, merci beaucoup à toi aussi. J'ai deux matés sur les magma. J'ai les magmas hérité pour attacher des postes héritiers dans Poto. J'ai les matés sur les magma, et voilà. Merci beaucoup à toi, Brenda Kaeme, les magma. Merci beaucoup, nous sommes plan. Merci beaucoup de tout pour bien un numéro zana. Toroso là. Bon commenter, bon pesa baïdé, bon finga, to répondre à bino à suivre. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. À Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.